Mbote na bandeko nyonso bazi occasion ya koleka koyamba biso na ngonga oyo na Océan du Congo tika ete nzamba lola aleka na kopambola pe ko assister biso na ngonga oyo bandeko ya mamour wana bomoni ya mamour kala na Océan du Congo na pesi biso bambote balobi mona moso atombola nzamba lola nzamba Israël na grâce pengolu po ete kola kola mukeza kabitite wana yo mona nga na mona ka izala vraiment sujet nanga ya kokumisa nzambe bandeko ya mamour lolo ya mamour ya libisoni ya mamour ya libiso eloko ya esengo biso makambo ya mutuya oyo ko ya bongo kofungula ngape kofungula yo bomo ina biso eza vraiment associé à libondeli po ete makambo ezo lekana mokili na tango oyo to komi na temps de la fin to za susu na temps ya ko zape te ya ko ningana te po ba oto benga ki ba papa lelo ba décevoir biso yango lelo na pesi na nga ba mibali raison na bandako na bango balinga basi ba benga ba pasteur na bango ba papa te papa te na linga papa te parce que papa ne soit ça papa te yango ngana lo ba papa ne soit ça papa te mais moi je suis fier d'appeler mon papa papa parce que il est papa le père de ce jeudi papa musalezo sale mananzela nzambe na ezo mona na yango na lobi lelo no Océan du Congo mamu akola la boité wana bana bilaka deje za kotokeza ko hinda toza kolobela ba lien kasi yango awa toye na papa na biso le révérend Léonard Lwemba Teko le père de CGD papa ye wa yeli boso na biso bandeko nyonso bolbaki nanga na bana bilaka ya Océan du Congo mamu toza pe na posa biso to landaka mingi Océan du Congo soki to sisi ba information to landi pasteur mais ndenge to komi so to si information ko to kei ko to yango na lobi non na kozala égoïste te na yepe na papa awa na ebale monene ya Océan du Congo bongo wana boyeba papa na biso a se présenter mais nga déjà na sala ki fier ko le révérend Léonard Lwemba Teko na sala ki fier ko le papa na ngai et wana na memi liboso na bino vraiment bo pesa biso lisusu chance motema déjà bandeko bazolanda biso na bana bilaka TV a appelé lisusu bo continuer na makambo mususu kasi awa to yende na bomo mususu kuna tozozwa enseignement na bana bilaka TV tozozwa enseignement tozo parler sur balia oyo za déjà na retard landa biso na bana bilaka TV kende kozwa enseignement makasi awa to yebongo na prédication avec le révérend Léonard Lwemba Teko kongo na biso ya lelo ezosenga lo sambo mais basali na nzambe nini obakoma biso na lo sambo wana. Merci, bonjour papa. Bonjour ma fille. Papa, j'espère que vous allez bien. Ngolo ezali. On a biso to yeso le kangayo. Bandeko o bana biso na bana bilaka TV ba sengi pe balobi Océan du Congo biso to zala rappeler Océan du Congo er moko to bimi to siso ta l'information tous donc ali suko to ke suko to yo yango to yina lisusu na ba Océan du Congo pardon yango na papa na biso so ko se présenter lisusu e oza malamu na o mema banana yo c'est pour nzamba kotindale. Merci Yaya, une opportunité pesingai ya koleka babenga ngai penandi makaso babengi yango pasteur Léonard Lwemba naza pasteur ya Centre Évangile la Gloire de Dieu awa na Kinshasa. Je suis marié, voilà, père des enfants. Donc nzamba zo lokumu na yebite so présentation en ekoki pour nazo sentir ndena mutema na ngande na loba o nzamba tie wana ezaki présentation metobo sana yango. Ce qui est important, c'est ce que nous venons parler de la part du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide na tango yo ya kosimba mwa ndambu oyo nzamba tie biso na mutema pona bolamu na yo pe pona bolamu na ngai. Avec votre permission na lingaki biso ba o tozolanda tozana bandaku tofungula ba Biblia na biso soki tozana ngo rapidement na mokanda na Actes des Apôtres chapitre 18. Mokanda de Actes des Apôtres chapitre 18 totanga verset moko le verset 14. Actes des Apôtres chapitre 18 verset 14. Balobi Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs: s'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Voilà, molimo na nzamba sunga biso ya la to partager le moka mukie. Eza na ngoka important etango nyoso yo muto lobaka. Ato yebi koloba, eza na tango fozo pe munoko no kanga. Ato yebi ndeni balobaka, eza pe na tango nzambe ndako kanga munoko no poloba te. Ato yebi ndeni ba se défendre, eza na tango nzamba ko tiko te se défendre parce que lui il va te défendre. Eza na tango te nzambe pe eza na tango nzamba ko pegisa yo même. Les cambos ont une réponse. À Kopegiso peut sa réponse wana parce que ya yebelo kazo sala na yo. Ah oui pas itotangi ezali solo moka muke. Na partagé na bino. Soki nzamba boyo loba.
asali yango pona bolamu na yo. Parce que lelo mutu nyonso alingi koloba. Na mutu aloba tak ni koloba. Na mutu akoki kofingo ta komo fingo. Na mutu akoki se comparer na yo te. Toboyi te mutu nyonso aza mutu. Mais il y a quand même de degrés dans la vie. Et ça na mutu akoki komema liloba pa nota zo memelo liloba. Et ça na mutu akoki l'action musapi te mazo l'action musapi. Et na tango wana, est-ce qu'on a toujours droit à répondre? Non, il y a des moments où Dieu dit non. Yo vanda na yo kimia, nganzambe na bende na kusana. Bible lobi na biso boy. Ba bengani batu na Rome. Awa na zaka na chapitre 18 na kobimate. Bato balongwa ki Rome parce que Claude a bengani bango, balakisi biso couple moko ezaki na kati, akila na Priscille mwasi na ye. Et Bible lobi Paul pa ye na Corinthe, bango balongwe Rome, ba ye na Corinthe, bakutani na Paul, babandi ko sala batante. Yango moni bato balobaka o Paul azali ko sala tante, bino ba passer lelo, bolinga oluka misala te. Boninga ovane, on dirait que za une église eza musala te. On dirait côté ya ezape musalate. On dirait bro tozo on a pe nazo salo. On dirait za na musalate. Donc na olekisana ngaka atango. Musalande nazwa pusu na mema, musalande nazala mécanicien, musalande nazala directeur à bureau, mais laisse-moi vous dire oyo pesa musala. Et Paul faisait des tentes, mais la Bible dit dans le verset du chapitre 18, tango bana na yeba ye. Silas na Timothée, Bible lobi Paul atiki musala ya batante. C'est-à-dire chacun de nous a reçu son appel et Dieu sait si Paul avait cessé de faire les tentes, c'est parce que Timothée et Silas étaient là. Lui-même sait pourquoi il avait arrêté. Donc, continue à travailler et servir le Seigneur. Yope mutoza na musala tozo luka. Nzamba sungaya peso yango. Ozwa pe musala na yo, ozala pe pasteur. Yo pe nzamba kangi eto salate, osala kaka musala moko ya évangile, nzamba zala na yo, nzamba lesa yo, nzamba latisa yo, mais kokoma muyebite ko senga kambongo nyos parce que batu wana te mutu babenga yo na musala, nzambo abengi yo na musala akokisa ba besoin na yo nyonso na kombo na Yesu. Tokangi parenthèse wana. Bible siko elobi na biso boy. Paul avandi na Corinthe. Akomi kote akaba saba nyonso. Batu bakomi ko bongo la mitema. Et pesi ba yuda kanda. Babi me koma mutu aza koyeba kote ya makambo. Et na kanda wana Paul a efsi bango na kosala suna binote. Toyebi asekue alobi talibino oyekoye la bino talibino ngana baluki na kenote ya nga ba pagani. Paul abandi kote ya ne ba pagani. Mu pagani na liboso Justus. Ndakune pembayaki pembeni ya synagogue. Paul ateye muto ya bongwami. Ateye kolo chef a synagogue. Sosten, nani, Crispus. Ateye Crispus a bongwani. Na famille na ye mobimba. Ba yude pesi bango lisusu kanda. Bakangi Paul. Nzokanda afan bakanga Paul. Nzamba yebisi Paul na butu. Atinde anjelu yebisa ye. Abange lokote. Nga nzambe na zana ye. Bako kanga ete po basala ye mabe. Nga nzambe na zobate la ye. Et baeko kanga Paul. Bible lobi bango nyos. Tous unanimement. Bazu Paul bamemien na tribunal. Pourquoi? Parce que bango en tant que bayuda. Bazana doa koboma mutute parce que kobomeza mabe. Mais soki l'État, gouverneur a pesi nzela ndenge Pilate a pesaki pona Yesu, bango bakozwa siko droit ya koboma Paul. Étant bakomi pa Galion, Galion azaki gouverneur ya province nyonso Akai. Corinthe ezaki na kati Akai. Bakomi balobi non, muto azako exciter population, azote ya bakomo, eza contre ya mobeko tata na biso Nzambe. Galion ayebisi bango. Avant Galion la Bible lobi Paul allait ouvrir la bouche pour parler. Alinga fongola monoko po loba. Alinga lobani. Peut-être se défendre. Alinga lobani. Peut-être pas profiter le la Galion qui wana teya. Mais tant alinga fongola monoko po ya loba, Galion zuma loba avant Paul. Ya on a lobi ko loba tango nyoso ezana on atina te. Ezana tango nzamba ko kangiso monoko po alingi te obimisa oyo lingo bimisa. Lelo komi oya loba. Même biso basali nzambe. Oya lobi. On se pose la question tozo kende wapi. Et qui est derrière tout ça? Makambu nyonso comme oleke la biso. Église est comme ko perdre même valeur nango. Mais laissez-moi vous dire, le chef de l'église c'est Jésus. Tout ce que les hommes feront yaya, bako bebisa église en coloté.
bako bebi saka yangote parce que il a acquis son église na mutuya na nzela makila na ye. Aucun homme quel que soit etamboleli na ye akoki kozwa bosoto na ye alatisa yango église en kolo te. Le chef de l'église c'est Jésus-Christ. Et bah oyo nyonso tozoya koluka ko bebisa ingomba na ye, ko bebisa témoignage ya ngomba na ye, nous aurons affaire avec lui. Mais une chose est vraie. Une chose est vraie, le Saint-Esprit a kosala kaka que cette église soit présentée devant le Seigneur et zala na tachité et zala na loko kozala irréprochable. Donc bako reprocher l'église de l'autre côté, bisonde batutoza en église, bisonde toko changer. Mais l'église du Seigneur et ko tikalaka mo santu pour être oya sala lingomba ne aza mo santu. Bisonde basali to changer. Bisonde to changer. Et Paul alinga koloba. Alinga koloba ni. Peut-être il pouvait se défendre. Alinga kolobani peut-être alinga koloba menzambe yo lobai nanga bako kanganga ite bako tianga maboko te po basalanga mabe tana siko ba meminga na tribunal. Mais Dieu savait, puisque la promesse de Dieu était sur Paul, Dieu lui avait dit bako kango te po basalo mabe, et Dieu avait compris que si Paul avait parlé et ngako mema makambuti basale mabe, voilà pourquoi nzambo alobaki akangiye munoko abiyo kolobate yo kolobate. Et Paul est amené au tribunal, Paul a été relâché sans se défendre. Pourquoi? Parce que le Dieu de la promesse défendait la promesse qu'il avait donnée à son serviteur. Voilà pourquoi je me redis. Si tu as une promesse de Dieu, même si tu vois que tout est mal, sache-le bien, le Dieu de la promesse va défendre la promesse qu'il vous a donnée. Nzambe na biso akosakate, nzamba lobaka bosolo, alobi na Paul, bakosala kayo mabete, bakocheo maboko te po basalo mabeli koloba, bakocheo maboko po basalo malamu. Et tant que batie maboko babeti ete zaki malamu. Mais tant que moni Paul ni koloba habite Galion yoloba, muto azala libéré. Et na boye biso yaya. Ba yuda ba mema ke pa Galion, po ba yeba ke Galion zago linga ba chrétien te. Mais ba kamwe muto ba linga ba chrétien te, a libéré chrétien. C'est pour vous dire yaya, lorsque vous a contrôlé dans Nzambe, lorsque vina yo simba mi na Nzambe, même devant ton ennemi, Dieu va te donner raison. Nzamba ko simba munoko muninga na yo wana te alinga kote, ako balule munoko, po aloba malamu po na tina na yo. Voilà pourquoi loke leki malamu po na biso yaya. Na tango tozoyi basute mokilango komi ndenge nini, to kanga manankolo. To kanga manae yaya. To simba bilaka ya pesa biso. Même à ton monique non Nzambe na tikali na seconde yebaka ke laka Nzamba pesa yo lokola nane kokisa mite yoko tika mokili yo te. Nzambe aza Nzambe lilobane zonga kapamba te soke sali musala te. Promesse a pesa yo il faut sala. Si mande to lobake zongi lokola nano esali te ekozonga ka pepa na yete ti ekokokisa musala nango na bomo ina yo yango no moni Paul azaki na promesse. Et Dieu merci, parce que promesse en Nzambe et yak avant les camps. Nzamba promettra biso avant les camps. Aïbsi Paul Kobanga noté, Barossa le loroté. Mais pendant ce temps, Paul pas à qui menacé. Mais tant qu'on menace Malobanzambe est protégé. Voilà pourquoi tant qu'on menace yaki, Lilobanzambe zalego kende et kokisama, katkat na bomoinaï. Tana li kambo salami. Baye na Paul na tribunal. Mais Bible le bitan babimi na tribunal. Ole babeta Paul o bango baye kufunda babeti Sostène azaki nani Sostène azaki muto tango Paul atei chef a synagogue Crispus tango atei Crispus a bongwami famine mobimba ba bongwami moyen tigala sous chef a synagogue ezalaki te bazwaki siko Sostène bateye chef a synagogue Sostène pe azai koyoka Paul koloba azai koyoka Paul koteya yende mutakene kobeta lisolo ya maloba Paul azai koteya yango monitant baye na tribunal bafundi tribunal bime makambo eza ya tribunal te makambo bisote bato sambisanga ba donc Sostène yom to kotisi biso na faute bible lobi ba beta mwana mobali o yaya mutu nyonso akoluka kozala complice a vie na yo akobetama yo te mutu kobeta ye o nyonso basalaka makambo na sima mokongo na yo. Sostène mazo zala na Paul, Sostène mazo linga Paul, nzoka Sostène nde mutakenda ko mema sango. Et pas ya bateau pour baya kokanga Paul.
Paul azali komona azalaka pembeni na ye, Sostème azalaka na ngai, Sostème asalaka na synagogue, Sostème azaboy, nzoka Sostème utamemaki makambo kuna. Yaya oyo nyonso azolobaka makambo na nsima mokongo na yo, alors kozali oyebi no makambo yango te. Nzambe na lola yaya, Nzambe na lola ako défendre yo. Oye kokomela eza yo te. Ba oyo nyonso bazosala mabe, me bazosala ngo kaka po pasi wana ya na mutu na yo. Bango nde bazosala makambo, bazoluka ke balatisa ngo yo. Yaya, Nzamba ko permettre te olatela mbana mabe bani ko latisa yo. Et je le déclare sur ta vie. Oyo nyonso aza complice, azoluka libebi na yo, azoluka kokufa libala na yo, azoluka libebi ya bana na yo, azoluka libebi ya venir na yo. Yaya na tie musika na yo par la foi au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le Dieu de la parole qui a fait que Sostème a betama parce que ça qui m'a bé au Paul a yeba kité nzamba banda ku beta yemoko bato nyonso bazo sala mabe yo zo yebate bazo sala mabe po yo beba bazo sala mabe po yo kufa bazo sala mabe po yo limwa tikate nzambe na lola a défendre yo na kombo na Yesu. Bible bitang bazo beta Sostème liboso tribunal et loko esala makate Galion gouverneur avandi na yazotala Paul peut asala nini avandi na ye asimi penzela azongi na ye ya yo kozonga na kimia libosa ba o bazotonga yo libosa ba o bazofukoselo makambo libosa ba o bafunda yo ya yo kozonga na kimia. Dieu va te défendre parce que balobi soki nzamba approuver banzela mutu atiaka na faveur neme banguna na ye tikete banguna na yo babanda koloba makambo malamu pona yo banguna na yo babanda ko témoigner malamu pona yo banguna na yo ba changer maloba na munoko na bango bakoluka kolakelo mabe na munoko na bango malamu ndeko bima parce que y a un Dieu qui contrôle tout. Et loko na sepelaka awa yaya Nzamba lobari na biso Yesu avant kufa yebisi ba yekoli na ye bako benga na bino na ba synagogue bako kanga bino bako mema bino na tribunal mais bo banda ko kanisa te tant ba mema biso na tribunal to fungula mnoko poto lobani nini za bibo va na bino te mais tata na bino azana likolo yenda ko tsama lo yango Paul abiki afunguli munoko te Galion mutalobi Nzamba lobi na nzela mutu mususu yaya tu as un avocat invisible. Oh, c'est Dieu qui avait fait que Galion loba. C'était pas Paul, c'est Dieu. Et tikangana ebiso yaya, ton avocat invisible. Place au balobara kombono yozate. Komitungisate. Nzambe no azalaka wana po yoko bazoloba. Yango moni balobaka bakosala ba complot nzamba be ko utepa na ngate po ani. Po na koyoka bango tango bakosala ba complot. File bango bakotia ngana botiko te yokota po place batiaki ngana mona ki me yozala kite. Yoza mwana na nzambe. Sepela kozala mwana na nzambe. Eza na occasion bele nzamba longole yo na pasi ayebisa pe yote. Eza na benzele bele nzamba pekisa yo leko yeba kapete po na nini. Eza na makambo bele nzamba boya ke komela yemoka longola abete. C'est pour te dire yaya ce qui osa lelo c'est parce que nzamba batelio c'est parce que nzamba bombio et ton avocat invisible yaya place nyoso ba luka ba loma mabe tozo ke na suka mbula yaya ba réunion nyoso ba kosala place nyoso ba luka ba loma mabe pona yo nazo senga nzambo az invisible azala wana pona tina na yo a défendre kana yo et pas bandoki ba kosanga na yaya yo kozala te mais nzambe na yo akozala wana oyo bango ba kokanga e kozala nul et sans effet. Bible lobi na ngai Paul akimaki Korinthe te mukona tanga bimi na ye na tribunal azonga ki na ndako avandi lisusu na Korinthe aumeli lisusu na Korinthe mutu moka simba ete mutu moka sala ye mabete tika nzambe nda tambusa yo tika nzambe nda loba yaya place nzambe lengi to loba tika ya loba yebi oyo ya koloba yango ekozala malamu place nzambe lengi te ozongisa vanda na yo nie yaya tozaka ka batute ya kozongisa oyo alobi oyo alobi te ba misusu tika bango baloba soki nzamba lobi oloba loba soki nzamba bi vandanie yaya vandanie nzamba pambola biso ezaki mo lelendi sa muketo ngai koloba lelo Paul alingaki koloba maloba ki lisute aloba ki lisusu yaya parce que nzambo apesaki promesse esengelaki moka memalika muleti na suka et d'ailleurs tout nzamba alobaki neteke Paul bakotia maboko te alobaki bakotia yo maboko te po basalo mabe elingo loba bakotia yo maboko me mabe ekoyaka te ponga nzambe nazala yo yango moni bandoki wana bazo sepela bazo mona kisi bazwi yo me yaya
Mais le ko la ba achevé yote, c'est que bazui na bango yote. Bazo ça la semblant que le bagé bazui yote yaya. Makambo zo moneza nango semblant parce que le Dieu de cieux va se lever pour toi. Le Dieu de cieux va agir en ta faveur. Le Dieu en qui tu as cru te donnera raison. Il faut que tes ennemis bazala confus. Tous ces gens étaient confus. Na tribunal, sonya ndengenin. Tous contre un. Tous contre un bien-aimé dans le Seigneur. Quelle honte! Okoiko zala yomoko, mais soko zana nzambe ya on l'a toujours dit, c'est la majorité. Et pas nzamba zali balonga kayete. Bango bazaki bango nyonso contre mutumoko, mais mutuana azalaki na nzambe na bomoy. Yesu Kristo na Nazareth abekai ko kangola ye. Liboso bato nyonso yenda bimi molongi. Abimi asambite, alobite. À celle de l'autre côté, peut-être mais qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'est ton Dieu qui était à l'œuvre, c'est ton Dieu qui t'a défendu et c'est ton Dieu qui t'a libéré parce que sa parole est vraie. Le kola loba ki bako salo ma bete, ma bepe ko yakate. De même, je prends cette parole, je l'applique que sur ta vie. Ils ne te saisiront jamais. Ils ne mettront la main sur toi pour te faire du mal. Bako kokakate, parce que tu as un Dieu. Bako sala nyonso. Bakomona neti bazuyo. Mais ma be bazoluke koma. Eko koma te. Parce que nzambe na lola azana yo longo. S'il a permis que yo landali kambo, il sait en quoi tu es en train de passer. Il sait. Mais laisse-moi te rassurer. Le Dieu qui t'a envoyé cette parole. Et que tu en sois délivré. Je le déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et j'arrête cela par la foi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nzoto bako d'ici déjà passé. Bazo zelando kende yaya. J'enlève ce mal dans ton corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. O bika guérison en Nzambe. O nyo se uche pa in Nzambe te. Ezo trouble vie na yo. Ezo trouble libala na yo. Ezo trouble bana na yo. Ezo trouble ndako na yo. E uche pa in Nzambe te. Naza kupeki sango misala. Na kombo na Yesu Masiya. Bozwa liberté na bino. Bozwa kimia na bino. Pe bozwa sengo na bino. Koloba koloba. Eza kozala mayele te. Ndeko moka loba. Des fois soko ni koloba. Tala makambo zoloba soke leki silence na makasi. Soko moni que silence leki nango vanda na yo kimia. Ko se défendre te tango nyonso. Voilà pourquoi Dieu avait dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Linga ba oya yo. Linga memo bazolo ko salo mabe parce que mabe na bango e ko komela kayote. Nzamba pambolo pona lilendi so ya montango muke, soki boko sepela, to bana ko sala montango nyonso pona bino et chaque fois que nzamba ko pesa biso likamba ko loba, to ko zanga te ko memela bino yango, nzamba pambola bino, apambola mabota na bino, apambola bandako na bino. Et je me prier pona yo oyo landi vidéo oyo. Je ne sais pas tu passes par quel moment. Je ne sais pas la situation ni nos anango. Mais j'aimerais te dire, le Dieu qui a envoyé la parole ce soir, en ce moment même, à Linga Yebisayo, deux fois tu ne parleras pas, mais c'est lui qui fera le travail. Tikete nzamba kota likambo na yo, akota likambo famille na yo, akota likambo futur na yo, akota likambo destiné na yo. Je prie pour toi et pour toute ta famille. Bola nzambe zala likolo na bino. O nyonso basala ki ke mabe koma. Ba mona nzambe nenya ko changer mabe na malamu na kombo na Kristo Yesu. Ba lukaka mabe koma na Joseph, bola munde mute komaka. O nyonso balingi mabe pona yo, ba bika bola na nzambe na vi na yo, pe ba kumisa ete nzambe na yo, azanzambe na bomboy. Nzambe makimia na mabota na bino, ameme sengo na mabota na bino, apambola ba vie na bino, pe apambola ba famille na bino, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup, Papa. Vraiment nzamba zong sa mingi lisusu na oyo bimisi papa nzambe apambola yo. Vraiment na bo kolanda le révérend Léonard Lwemba Teko. Soki toroyi kozwa susu temps ya kozwa ye e kozala malamu mingi pe nzamba kosonga to kozwa ye. Vraiment soki na royi ko dénommer lilendi sinabiso oyo toroyi koloba kaka 30 minutes
tout peut changer. Donc 30 tout peut changer. Pesa biso litoi, pesa motema, mosali na nzambe abondi la pona yo. Vraiment na 30 minutes ya pamba oyo kolanda mosali na nzambe et mosali na nzambe akoyeba ko bondi la pona yo. Bandeko bozana bakaya makasi ya malade. Awa na Congo, famille eza awa na Kinshasa, maman zo souffrir, papa zo souffrir, vous avez beaucoup de cas na ba famille. Le révérend Léonard Lwemba est là. Numéro na biso eza wana, benga contacte biso yebisa biso. Eza loza musika. Miracle na nzambe ekolanda yo bisika nyoso oyo zali parce que nzambe na biso azali partout. Ye wana ba bengi omniprésent, aza bisika nyoso obino pokozala. Vraiment na bandeko nyoso bozo occasion kolanda biso o epo lingi o kutana na biso na centre de l'excellence CGD oye Kinshasa, peut-être oza libanda oya ki ba visite na yo a familial oya ki business oya ki makambo na lobi ke non aleka na kutana na pasteur parce que toko senga le révérend Léonard Lwemba ke alekaka vraiment ta 30 minutes pour na kolendi sape ko bonde la pona banana nzambe soki oye Kinshasa tozali wana na eyala numéro 40 Kasavubu numéro 40 en église CGD centre de l'excellence ezali wana numéro ezawana soki obengi okozwa papa na biso okokutana na ye vraiment yaka na yo okokutana na papa parce que ba papa nyoso baza ba papa te okokutana na papa pe okobondela kaka ndé papa otukolelisa biso toza lisusu na temps koloba loba te toza na temps lisusu ya kolela te pe ya ko s'expliquer ebele te vanda kimia nzambe akobundela yo gardez silence éternel combattant pour vous wana nzambe aibe kobundela Paul devant banguna na ye pe bayeba ko beta moto ayeba ko trahir to ko bimisa likambo na sima vraiment nzamba lola apambola biso wana bandeko nyoso to oboza na Belgique obozi okazo kolanda ya mamuro CGD za na kati ya Belgique ya mamuro soko bengi biso na koyebisa yo tozana papa na biso Dixon azana Belgique wana za ko kamba CGD na Belgique tozana papa na biso Fabien azana Le Mans na France to koyeba kuna ko benga yo ko tinda yo ko kende kuna pe kozwa lipamboli na yo pasteur Magloire kitoti na kati ya Paris bande kono so bozana kati ya Paris ya mamour bo dérange kanga na zo pesa bino ba adresse bande ko nyonso bo landa biso kuno bengi nga na ko tinda yo pe na nzela ya papa bo soli na papa pe papa koyeba ko tinda yo po ko mona ba papa na yo pe bonde la pona yo le lenge moko moni papa awa ndenge pe ba papa bazali kuna tozana papa na biso Makani na Brésil papa Makani azana Brésil bande kono so bozana Brésil bande kono so bouti Luanda bokomi na Brésil vraiment botelengana na bino te bo contacter ya mamour apesa bino ndako na bino oboko vanda boko pema pona ete bobongisa banzela na bino tozana papa na biso ketoka azana Montréal na Canada wana kuna pe boko zwa lisusu couple na biso pastoral 20 na Ottawa na Canada bande ko bozo uta Brésil bozo kende Canada bozo telengana boye ya nzamba za partout CGD za wana pona bino contactez mamour Alexa ba papa na yo okende ko sambela pe oko tatola nzambe ya CGD pasteur Junior Toto na kati ya Luanda pasteur Francis Mabanza na kati ya Luanda yoza na posa ko kende Angola yoza na kati ya Angola ozo telengana ozo tepa kende wana okokuta nanga na kopeso vraiment adresse si facile parce que waneza banda ko ngai moko na ebi yango makasi évangéliste Christian ki ya bakitoti na kati ya France na Pontier wana nde bokozwa bino bandeko bozana poto so ina prononcer mabe bo comprendre po bino nde boye bien malamu koleka ngai tozana papa na biso Semi Mbaki azana Anemans wana pe kuna na France je vois bokende to bengana bokende ko kumisa nzambe ya toza sous na temps ko perdre te la reine akufina Angleterre mais matanga isalami monde entier Bible lobi na biso derrière toute chose il y a un esprit lobi ezala ki enterrement ya la reine lelo tozomona na Afrique bake ko enterrer photo ya la reine to ebite basali yango pona nini yozola la pamba boy bake ko tia photo ya la reine na mabele na Afrique mais yozola ozolala na okaka boy derrière toute chose il y a un esprit 30 peut changer avec le révérend Léonard Lwemba teko et pona ko sunga biso nzamba lola a pambola biso